Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir, bonjour la grande famille. Et au dépend de cas na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda na bino. Ba bonjour na bino, ba bonsoir, ba bon début à semaine, ba bon début à mois à juin. Vraiment Nzambe aïba toujours kobomba biso na katia makila nae. Voilà. Kota aimé partager, famille Libota, shalom, 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 shalom. Et si que les amis bino partout dans le monde, les angawabino BBC Mpoi TV. Voilà. Merci Naba de Cognon sur bazo soutenir chaîne Nabiso. Merci Naba j'aime Naba partage. Yango naza ko inviter ndeko moko ceux qui na nous s'abonner et que otomber na vidéo Nabiso oyo, vous allez vraiment à l'aise s'abonner, vous allez vraiment décider. Voilà. Bandeko, je crois titre bomoni photo miniature Nabiso pe bomoni na bité et raté malgré que non toujours ça ba analyse ba makamususu. Mais Hermoko Chopeto Sakaka sous promotion à ma cassi. Il y a film na biso tozota la na Belleville TV na titre ya Spiritas. Lobi total qui 10e épisode vraiment bandeko bandi ko kende mabe makasi et bandi vraiment ko kende mabe makasi. Voilà, ceux qui n'a yé ça la analyse par rapport à tableau auto mona qui lobby vraiment non lobby la mingi na tableau ya Dacosta na maman Hélène na Alex lorsque Alex a koufaki ou encore lorsque maman Hélène va se retrouver na Dacosta na hôpital de Sika Alex a koufaki. Voilà. Dans un premier temps tokobanana on a ko féliciter Poutine Tokiti et pas maman Hélène, Tokiti et pas Dacosta na Alex. Vraiment Alex nazoe bate caché wana ba pesa ki yo combien hein au mérité penza Alex vraiment lokola ya solo bandeko. Non. Bandeko vous savez parfois ngana lobaka nanga hein tolobelaka mutu bolamu lorsque aza vivant ou encore aza vivante. Tableau ya Dacosta na maman Marie Hélène ezalaki vraiment non. Komona mobali Dacosta koti na personnage ya kolela leki na ye. Leki oyo babanayi koswa na air nyonso. Leki oyo ya lobaki keno azwaka responsabilité na kati ya ndako ya kotala nini ya kotala mwana oyo ya kovérifier ya kocontrôler Alex. Bandeko, je vous dis na tableau oyo nalelaki lokola kizengi. Naleli lokola kizengi, j'ai vite compris na lobi que non ndeko no ataza liboma, ndeko no atasoki aza ndenge nini asikali ka ndeko na yo. Dacosta aleli Alex na donc oki même pas ko imaginer ya koloba que non na kati ya ndako bazaki puku na nyao. Puku na nyao. Natali na ba théâtre bandeko non na yebite. Dacosta vraiment félicitations. Noko Dako ah kamata ba bisou esi koza. Noko Dako aleli a komina rouge. Non. Belleville ayebi kokoti sabatu na personnage. Belleville ayebi kokoti sabatu na personnage. Okepe pa maman Marie Boye non bandeko. Tableau wana bandeko bo partager. Bo partager film na biso ya Spiritas. Nathalie Dacosta nabi c'est vrai on a zomo na tondeni Dacosta leli singaye na maman Marie Hélène na bi Seigneur Jésus-Christ o nini tozomona Belgium memi biso likolo bwendeni moi mobali er moko alelaka ya kati moi mobali soki atangisi ma ya misu c'est-à-dire que non peine wana eza makasi douleur eza makasi mais ce que bobenda bilili que non o eza théâtre
noko dako akoti penza na kati ya personnage ya koloba ke non malgré naza mobali na supporter na kangi mutema leki na nga akei à la fin des comptes dako aleli ake na makolo aleki na ye boye nzambe na bomoi bandeko tosa promotion film na biso ya Spiritas e banjo kende mabe makasi comme siko moma ya sacrifice au vini azo comprendre susu te ye alobi kaka botikanga kaka na niveau ya bibembe Nzambe Seigneur nani bandeko bo partager penza film na biso lobi na sai ki sou ba partage na niveau moko pas comme possible botala vini ekomaki ke non aza isusu na moma ya kosala nini te ya kolala na bibembe te Mamadou alobi ke non na minute eza isusu moma ya kolala na bibembe te, c'est-à-dire papa Serge a commencé qu'on a niveau non ya bate papa Serge niveau na ya kolala na bibembe sila to ye ya yeza zoboma bato misala et puis asali na ye makamuna ya sangani pe na bango to ndenge nini papa Serge oyo vini bandeko vini alobi aboyi na ye makambo makila asuka na ye kaka na makambo bibembe donc mbongo wana zozwa ndenge azobima na bibembe ekoki ye alingi sacrifice te bomoni makambo yango olingi osala kiteti mondu wana osala kiteti te soki bayebisa eloko oboya bakoelimine yo tala vini ndenge azongi na oyeba te bande jusqu'à présent batika kososola te ke non lorsque ozokota na kati ya ndako ya nganga yeba ke non ozokende nde okende komikanga singa kuna vini alobi alingi na ye te ya keno ya sacrifice koboma bato ya alingi atikala kaka na niveau ya bibembe, c'est-à-dire que non mbongo azozwa ntango azobima na bibembe eza déjà enough, eza déjà ya kokoka. Or bango il faut kaka sacrifice pe ya makila étape par étape, c'est-à-dire vini a comme na niveau ya sous eza ya kolala ya kobima na bibembe te et comme ya sacrifice abana ko sacrifier mais eloko moko na sepela ki na maman Marie-Hélène yango bandeko moko na ebité bomoni eloko maman Marie-Hélène asalaki parce que vini na maison wana ba obligé ya sa nini alala abima na leki na yo akufi na ebité soki boyoka ki yango ba obligé ake kolala ne bembe wana lala na leki na ye oeza Alex. Peut-être à partir de wana nde vini akozwa ba retour parce que maman Marie-Hélène a sa telemi a priélé et bembe wana azi donc abeleli makila Yesu esa nini e bomba Alex. Ezola ki seza na leçon moko eza wana bandeko lorsque mutu akufi bandoki bawelelaka peut-être soki esprit bawelelaka soki nini na nzoto ya mutu là vraiment et maman Marie-Hélène déjà a protégé yango namona eloko wana epa ba catholique ndeko moko pe akufaka zaki vraiment doyen ya catholique tango tokena kokunda esali ke no babe wana basaka ba biloko moko neti ya ko protéger âme na ye ya ko protéger soki esprit na ye bilo mo abongo po bakena ko lamusa ba esprit bakena ko balamusa ba esprit yango moni maman Marie-Hélène déjà sali nini abeleli nzambe abombi nzoto ya mwana na ye na kati ya makila ya Yesu sikoyo vini tango akoya parce que vini ndenge azana il faut abima na ebembe il faut abima na leki na ndenge asakei wana siko botala niveau pourquoi pas moko tozonga batu toloba non belle vie azosala musala moko ya bien ngana oloba na ngana tchaka mai na munoko te naza famille libota parce que ba film belle vie azopesa biso nazotala ba film batu mususu ozomona ke non niveau ya babiloko belle vie azopesa biso eza likolo makasi ba chaîne mususu bazana ba idée na bango nazo dénigrer te ba chaîne mususu bazosala ba film na bango bazokoma banani ba film na bango mais ako bimisango penza ya kopesa vraiment que no batu ba nini ba koma na suka bazokoka ba koma place wana te mais belle vie azokoma place wana na ba te so bo comprendre nga
Alors tableau oyo eza tableau moko bandeko elelisaki ngai na niveau moko na bi tellement nazaki pe ya kolemba lobi fa na sa ta mo analyse ya mokie sur tableau ya Marie-Hélène. Bravo à Noko Dako, bravo à Alex, bravo à maman Marie-Hélène na suka nango, bravo à Bellevie parce que Bellevie a yebi kokoti sa mutu na personnage. Ya Dako aleli, Noko Dako aleli. Noko Dako akokite, atali na koswa na isu na nani. Na kontrole isu nani. Leki nanga mwasi moko yo. Bino mo wana mo na ndenge Dako na nani. Na Alex ndenge bana obela tenga kuto ana ndako awa. Na lobi donc ndenge na bana omona Alex na Dako na ozongisa bilili ya ngana grand frère na otolandana. Toza kapela batiraima kaka ya loko ya Dako na Alex. Donc tant on a batiraima Dako na Alex automatiquement na omona pe ya na ngana biso to bana obenda na naye. Vraiment. Alors, atali malgré que non ale kinazaki na baloyenge moko boye ya Dako akokite, Noko Dako akokite, Noko Dako leli. Alors félicitations. Félicitations vraiment à babiloko bazo pesa biso na Bellevie TV. Voilà bandeko, ezanga wabino BBC mpo na ba que non pourquoi pas to partager. Je me suis dit na ça ka analyse en muke ata 10 minutes po ba tupe ba sa nini ba kene kotala. De musato bando sala passer lelo to bando sala ta moi 10 minutes moko boy to sali poto sa nini to sali moi commentaire ya film na biso ya épisode wana to partager po to benga pe batu shuba ya kotala film eza film moko o ezo édifier batu eza film moko ezo fongola eza film moko donc eza ba révélation na okioloba. Alors tableau oyo bandeko batu ebele bakokaki place o te biso nyonso tolelaki. Alors félicitations à Bellevie, félicitations à Noko Dako, à côté qui vraiment un personnage ya moi mobile ya kangi a kokite, ma miso ekiti. Le quoi ya solo penza. Maman Marie-Hélène pe yo. Nzamba za bien vraiment. Voilà bandeko, beau partager, beau aimer et ça vraiment biso bien. Famille Libota bon matilanga ba focus, on est ensemble. To partager. Na lo ba pe tozota la pe ba film mususu kuna na Candy Star boki la pe kuna et ça bien vraiment et ça vraiment bien. Alors on est ensemble la grande famille. Le lot total la 11e épisode to eba sort ya venir ko zandeli so ka ko bimana na Alex et Ebanité. Alors ba félicitations na bino nyonso bojouaki. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.